Le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngendo. Congo Promo. What a plus, what another boss life. Le Congo Promo TV Raf Ngendo #1. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans une émission que vous aimez beaucoup, Babango avec Yves Pantos, directeur des efforts de la série continue, toujours continue, Balbi, toujours awa, na répétition à l'obéissance,
Pota, l'honorable, voilà. Et l'autre fois, on a essayé comment répéter Zalaki. Le Luka aussi, Bande Gonabiso, surtout que Azo Zouaka, Azo sa recrutement, Azo ba musicien, et tout Luka, Yemorope, Hermoko, pour que tout le monde soit l'année par rapport à Marambezo, les Kanakati, il y a répétition, voilà. Donc, mais avant tout, on a dit tout Zouarana, nous répétition, on peut ça vraiment bien. Voilà, merci. Na Ndekonabiso, le président, et Claude Ndoma, Simon Apoto à Kalakala, donc, merci aussi na Mabiski à Papa Social à Zotalabiso, ainsi que mon vieux Costa du Maculé, Pembe Mbecho, la papa n'a pas dit là, Idiomi, et Pembe Wana dans son Disney Shop, Balbi Alimentation, à 20 km, Nakati à Londres, Wana, Roby Wemba. En tout cas, merci aussi à toi, Maréchal Souveillé, sa restaurant, il y a eu les zones à Dallas, tout ça rapport Nabino, Nabosani, Christ, c'était mon fitir, Ndokonabiso, Alain Mwenga, donc mon thème Mireille Louzal. En tout cas, merci aussi. Ndokonabiso, il y a Kati, c'est dit qu'un temps road à 2000 français de français plus tardé. Donc, on aussi merci. Ndokonabiso, Unité centrale de Bruxelles, Jean Moulou Matota Labiso. Donc, Toko Tara déjà, toujours séance répétitive. Il y a Ndokonabiso, honorable Lobesson Pota. C'est parti, Reiskangi. Voilà, merci. Toko Tara déjà. Voyage.
Julia Paola, Julia Paola, Maimasa, Amia Alembia, Pedro Java, Nami Pontako, Maimasa, Amia Alembia, Resika Motapoku, Bakabina Bokae Bakate, Susia Voyager, Ekotime Kotina, Pepe Sene, Abisala Mabe. My papa Boku, Nazalaka Malere, Kakakona, Japole Ambe. Okina no Kondo, Julia Paola. Atakwezi mosusu we kobosana maite Patrick Manale la bana rendre Inde kampo mkonga moto kadi kolore Afat Matumba Didi Kikwaya Nalela Nakutu Malanga Nalela Voyage, alors viens de Makisa si bon restant nous sommes à Salamba ils vont oh il vient d'arriver Kadibo Kadibo ya mama Kadibo Kadibo ya mama Kadibo Kadibo Kotema oh mama Kadibo Selakine Kotema oh mama Via Maselide Kotema oh mama oh la ley de la ville. Julia Paola, il est là pour votre support. Bravo!
La répétition, la guerre de la science. Mbonda penda na guitare basse wana makambo moko balobi le 15 mai déjà bokozwa déjà la nouvelle danse kola ebenda na beso makambo moke ata bafante yango ezongaka nango moke lokola monene ekobisa ezongaka nango moke
Mama,
na mobile yo. Imani mibale makomi mwasi na mobile yo. Oh kitokita kitoki. Oh kitokita kitoki. Hey mama mama Zali Nanabe Katana Zali Dorbe Tatibo Mbona Benabe Ambona Tozobe typique Surveillance de Poti Nambona On signe la présence avec tout le respect que je vous dois Il y a Jonathan Moutambala Merci Aya Le grand architecte de la RDC c'est Jonathan Moutambala Et l'architecte qui n'a pas de concurrent L'architecte qui construit des maisons intelligentes, qui construisent des tours intelligentes. Pourquoi demain on va pisser dans la douche? Allez décoller la allez décoller allez ma petite pression yo
Sala nakadante ma, ukone bate. Sala loko na nota, ukone bate. Sala loko matisapike, uko na fondation. Jonathan Motamba na pesi mayele toto mabayele. Ika na sala mosala, motaboya bena mosala na iye. Kedilo na kelisuna. Ikoye, balobeza lelo moko soki ya ngombe. Soki ya ngombe soki na ndenge nini? Yoko tipe na ono tipe, soko wekota na noto koti. Mekiwa kane alo wangombe wana kana yoka yango. Na sosoma isi na bokumikela, nani apenda likoko kaka motu. Ifo bakoko basokola biote. Ese boete, koko. Babisa bakoko telesale levete. Na melelo likaya bokoko. Na demande anniversaire na ya bokoko. Kujusana teto melanga watu mbabu bokoko. Mokongo pasi bamba mondoko bokoko. Na bokwa ka jene te lukela ka ba problème. Na bokwa ka jene te lukela ba problème. Kamela mwa jene bandeko bokoko. Nali ya mwa ni kaso mama ho bokoko. Siko kwa le loko wana ya ngombe. Odi soka ya ngombe parce dès que tu travailles à et ça m'a comme parti pité et à ma rentrée d'avoir encore quoi na makambo na ye kuna kwa sababu na biloko na bino kwa hiyo koti kwa titi et ça va monter wana système ya CDC wewe kwa na chaîne na yo tu peux te saliser on va prendre personne le bon et il solo solution. Animateur na Congo ataba zogo ya basi badimaki mutu na ye wana bandaka eza bien otumoli te kala mokonzi te koko mokonzi eza kore ya Kinshasa wana koko de l'animation africaine koko voilà mutu na ye eza bien mais libumu na makolo nango nde etengami. Parce que je suis une forêt équatoriale qui n'a jamais été exploitée depuis son apparition jusqu'à nos jours. Awa qui est plus malheureux la moutoke so bimaboé. Au monde là baboka na suka mbetulu. Et c'est bois comme entre nous. Sans serré comme dit papa chéri. N'a pas si? Et là le bina suka mbetulu. Et c'est bois comme. Il faut tout la discipline animation. Parce que les toza awa, je dois battre chaud. Comme on met de l'eau, au moins c'est l'image côté bah l'ombeso. Vous dites que le système hein. On va comment qu'il y a un déclin. Or le déclin, et ça, c'est tout ça, non. Tout ça, il peut être tout ça là.
Mutuana eza bien. Sikoyo côté betulu ngana ngina poti selo wana. Yeye etivuka na boyo. Yangende etivuka na boyo. Mama na bane etivuka na boyo. Yeye etivuka na boyo. Mama na bane etivuka na boyo. Sikoyo yopesa na mutuana. Sima ukotika nelego. Hey mame tivuka na ya. Oh mamanda, revola betulu. Pas de bon biso partout dans le monde. Merci. Merci mon God. Coco. Elisolo. Akamango balukaki barosisa ngo. Coco alobiasi. Topo ibilo mabatoa. Mais respect dosé. Il faut comprendre la matière facilement. Il faut comprendre la matière facilement. Parce que le gars a battu Topo Yango. Artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir. Tu dois prendre ta tête, tu fais tourner ta tête comme les aiguilles de la pendule reçoivent l'inspiration. Vous êtes aussi domina battu non? Gardez bandina yo. Comme il m'a l'engagé par mon passion. Domina battu Topo Yeba bango na misala na bango. Domina battu batumba galette. Mutoye bota Jonathan Mutambala abomi Robertson. Alors bota Jonathan Mutambala bota Robertson abomi Jonathan Mutambala. Tobenga bango ba batumba galette. Osama point, toboyi ba siloka ya bato, osoyi ba osala monini, eza ya bato basi ba bwaki yango mokile yebi. Tobi ke garder bandi na yo ti yo le awa to yambio maboko bafungwama. Musa na dali animation na le to yambio awa oyaka na ba gris. Ozana bandi na yo yango il faut battre la bandi na yo. Ngai pele na za awa date ke yo roi biso ne to bata GDG bata survivre et ça va ngamo te. Ce mutamoni kana team na pe ya bien animateur moi makasa ye ayeto ko punda kana to no punda na ngenge. Les amis na botiki ya lobeso telema utante utota la bilo sibo. Ce pe na ko pola Napoli. Tobi GDG. Osama Panda, merci. Merci Coco. OK. Elisolo toujours solution.